Et le coca naningina lobana et pour na dit distance son bébé préféré fille à papa Koffi Olomide. Professeur sur Eh. côté prodrome te. Pour na iprodome ba conspirer. Ba ebaki ezaki concert moko ya makasi. Ba conspirer ngo, ba compliquer quoi dans la spirituel. Pourquoi d'attendre classe 5? 2005. Oui. Ok, à 2005. Oui. À cette époque-là, vous étiez avec qui Je croyais déjà en Dieu, mais je connais pas des témoins de Jéhovah. Je le connais chez la dame qui m'hébergeait. C'était qui la dame? C'était Testa Omoya Tete. Mathéo, c'était témoin de Jéhovah à l'époque, la dame que je l'ai eue. Il avait, à l'époque, j'étais hébergée chez une sœur à moi. C'était en mairie d'Aubervilliers. Donc, j'étais hébergée chez elle. Et les témoins du Jéhovah sont venus là-bas. Ils ont toqué. Et la dame de la maison dit non, c'est des témoins, je ne veux pas ouvrir. Vous avez une prophétie? Oui. Oui, oui. Vous avez combien de prophéties? Naza na prophétie à chanteur Nabiso légende Koffi Olomide. Prophétie héritier Wata. Pendant Zembo a Mbele Nzambe, ndenge adoré Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé le ciel et terre. Na bolingo na ye atindaki biso mwana ye Jésus-Christ. Siko héritier Wata adoré Dieu Tout-Puissant. Bolanda Nzembo héritier Wata. Bolanda ba parole ukangi misu. Amuto basumbi habite à Blamine. Elle va en marché du Sarcelles. C'est quoi? C'est une chrétienne? Elle est dans le Kimbanguiste déjà parce qu'elle est au Congo. Bien sûr, les Kimbanguistes et aussi sont des chrétiennes. Oui, pour moi, si j'étais pas avec les témoins de Jéhovah, je préfère aller prier chez les Kimbanguistes. Okay. Parce que si mon Kimba, c'est un grand prophète, il le connaît, les Blancs le connaissent. Tu vois pas les Kimbanguistes. Ils défient dans Champs-Élysées, en Tour Eiffel. Dis-moi, en Afrique, qui défie la Champs-Élysées, à l'avenue la plus belle du Paris. Dit que ça t'a qui na terre, ou ça qui lui sont donc c'est qui moutouaza na sacrifice. Oh ya dame na Eva basaki kobo na jardin d'Éden. D'accord. Na Bible bakotie kobo, bataki kobo, pomme tout ça là ba maska bakotie sexte parce que Adam na Eve, moi si asaki sexe na Satan, tanga sisi ko sala sexe na Satan ko ça na mobali, yango lelo tokoma botomiye ba ke toza mitakala parce que na jardin d'Éden tozaka pe mitakala. Troisième Esaïa héritier. Deuxième. C'est mobile la vie nanga walingaka balanga. Tokota na cinquième prophétie. Oza nani? Olobai posa message à nani? Bokechu, vie Bokechu. Oui. Zambala qui sonne pour na Bokechu. Congo bongi. Voilà, merci na bande connaître sur la radio de partout. Merci na abonné à Samikabe TV. Merci na bolingo bopé sa rabiso et surtout na ba maman ba partager rabiso. Merci toza na devoir moko to informer rabino place information ezali to kima mbango pour to récolter, to traiter après to diffuser. Merci na Rémi Bola, merci na Joka. Jaloko qui te peut sur mon théâtre. Toza un réel plaisir ya koyamba maman prophétesse na mpe soto benga le lobongo. Maman Nadine Je suis l'étudiante, je fais l'étude de Bible avec les témoins de Jéhovah. Et je suis la prophétesse de Jéhovah et de Jésus-Christ. Et Jéhovah qui m'a envoyé pour faire l'étude de Bible avec les témoins de Jéhovah. Et le témoin de Jéhovah, il m'a bien accueilli. Et ça fait 15 ans que je fais l'étude de Bible. 15 ans. 15 ans. Ça date de 15 ans que tu faisais l'étude de la Bible. Oui. Dans votre... C'est quoi déjà le nom de l'école? Non, chez des témoins de Jéhovah, il n'y a pas l'école. Il y a quoi alors? Comment vous les faites l'étude du Bible? Les témoins de Jéhovah, à l'époque, la dame que je l'ai eue, il avait, à l'époque, j'ai été hébergée chez une sœur à moi. C'était en mairie d'Aubervilliers. Donc, j'étais hébergée chez elle. Et les témoins du Jéhovah sont venus là-bas. Ils ont toqué. Et la dame de la maison dit non, c'est des témoins, je ne veux pas ouvrir. Moi, j'ai dit non, laisse-les, ils sont gentils. Ils sont là seulement pour prêcher. Je l'ai dit à la dame. Je lui ai dit, ouvre la porte.
Elle a ouvert la porte, elle a accueilli le témoin de Jéhovah. À l'époque là, j'étais perdue, j'étais malheureuse, tout le monde m'a abandonné. Vous connaissez les Congolais, quand tu es perdu, quand tu n'as rien, personne ne te calcule. On te rigole, on te jette, on te regarde comme une poubelle. D'accord. Bon. À l'époque là. C'était à quelle année? C'était vers quelle année? Les années. 2005. 2005? Oui. Ok, à 2005. Oui. À cette époque-là, vous étiez avec qui? Je croyais déjà en Dieu, mais je ne connais pas des témoins de Jéhovah. Je le connais chez la dame qui m'hébergeait. C'était qui la dame? C'était Testa Omoya Tete, Mathéosa. Mais là, elle habite à Blamini. Elle va en marché du Sarcelles. C'est quoi? C'est une chrétienne? Elle est dans le Kimbanguiste déjà parce qu'elle est au Congo. Ah, bien sûr, les Kimbanguistes et aussi sont des chrétiennes. Oui, pour moi, si je n'étais pas avec les témoins de Jéhovah, je préfère aller prier chez les Kimbanguistes. Okay. Parce que si mon Kimba, c'est un grand prophète, il le connaît, les Blancs le connaissent. Tu ne vois pas les Kimbanguistes. Ils défient dans Champs-Élysées, en Tour Eiffel. Dis-moi, en Afrique, qui défie la Champs-Élysées, à l'avenue la plus belle du Paris, qui est des Kimbanguistes avec des fanfares. Les Français l'adorent. Ouais. Oui. D'accord, madame. Boyebi biso ke boyambi nzambe na 2005 et bozalaki bongo na Aubervilliers oyo place oyo batémoin de Jéhovah bamonaki oyebisi biso osalaka étude ya Bible et na lelo c'est Jéhovah qui m'a envoyé va parler. C'était Jéhovah qui oui, parce que comme je suis là, j'ai un don que Dieu qui m'a donné, j'ai une étoile, hein, moi, très une étoile à vous? Oui, à moi que Dieu m'a donné. Okay. Donc il fallait que. Comment vous définissez l'étoile Comment vous le décrivez? Donc comme j'ai une étoile très puissante, ça vient de Dieu. Je suis bénie de mon père, je suis Mouteke. Ma maman, elle est Mouteke. Je suis née à Mombélé. Okay. Je suis Mouteke. Je suis une Gantier, moi. Du père et de mère, oui. Okay. Du coup, je suis bénie de mon père. Et mon grand-père, et à côté de mon père, il était... Mon grand-père, il était chef coutumier. Okay. Oui. Ma grand-mère qui m'a donné le nom de Fatouma, le nom de musulman, mon grand Fitouma que j'hérite. Parce que moi, je m'appelle Nadine, nom français, nom africain de mon père, Mabiala, nom de ma grand-mère qui m'a mis mon père au monde, c'est Fatouma, Moukan Fitouma. Moukan Fitouma, Fatouma. Tout ça là, ça... C'est moi, j'ai 3 prénoms. Ok. 3 prénoms. J'ai un nom musulman, okay. J'ai un nom africain, j'ai un nom arabe. Nom arabe? Oui, arabe. Fatouma, là, c'est le nom des musulmans. Ah, ok. Oui, Fatouma, c'est le nom des musulmans. Donc, quand vous êtes Nadine, c'est le nom. Nadine, c'est le nom des chrétiens, des Français. Mabia, là, c'est le nom africain du Congo. Voilà, madame, vous avez vous avez une prophétie. Oui. Vous avez na mboka. Oui. Vous avez combien de prophéties? Dans la prophétie, à chanteur Nabiso légende Kofi Olomide. Le connaît dans le bakaka na légende. Merci. Merci na nyonso osali pona pepe congolais. Olakisi bolingo ki te un grand artiste. Yo moko oyebisaka pepe congolais sa bango. Nga Kofi. Ata nakufi bana nga baotikala pauvreté. Okosa bango te, oloba no vérité. Et puis oyebisaka bango très bien. Na okota paradis. Okota vie. Yo sala kaka bolamu. Continue kolemba te. Parce que vie mutu asalaka bolamu ebele. Abuka pe bolamu ebele. Bolamu egangaka vie. Bafinga yo. Basala yo nini. Yo continuaka toujours bolamu. Tu te bats toujours. Je te connais, tu es forte. Je t'adore ta musique. Quand j'écoute tes rumba, oh là là, j'adore. Vie.
En tout cas, tu chantes très bien. Tout le monde entier te connaît. Donc, les seules choses que Dieu il te dit, continue toujours à se battre. Organise-toi de ton caisse. Concentre-toi sur ton travail. Fais toujours du bien. Crois toujours dans ton Dieu là que tu crois. Ton Dieu là qui te dit qu'il peut aider tout le monde. Continue. Ma olamu egangaka. Bolamu egangaka. Ah, prophétie. On a vu dans la quadra. Prophétie sur côté hippodrome. Pour na hippodrome, ba conspirer. Ba ezaki concert moko. Ya makasi. Ba conspirer ngo. Ba compliquer quoi dans la spirituel. Pourquoi d'attendre classe? Jamais a signé contrat tout ma comme tu as okete abimisa ba fille ça la nyonso ba fille non bozo mona teke ba triquer za kama mulili bete ni sundule na ba sale zebele sala ba plein ya za kwada prophétie principale à Koffi Olomide to linga to ba ngozaki ni zamba la na lobby Koffi continuer ka kosamba la oui que Koffi Olomide hippodrome ba conspirango na nzela mulili. Merci beaucoup, maman prophétesse. C'est chose à 4 prophéties. Il y a Koffi Olomide leki yami baleza ya nani. Et le kaka na ningi na lobana epona Didi Stone son bébé préféré fille à papa Koffi Olomide. Bébé Didi, toi tu es tout de ton père, ton caractère, tout as pris de ton père. On t'aime beaucoup. Notre mannequin international. Bisous. Ah, professeur Didi Stone. Oui. Ton père, comme il est là, il t'aime beaucoup. Il t'aime de tout son cœur. De tout son cœur. Hein? Oui. Et Koffi Olomide, mon père, je te respecte. Continue toujours à aimer ta fille. C'est pas grave. Même tes manques de respect, tu fais ça. C'est pas sa faute. C'est sa maman. C'est sa maman. On a prophétie. Oui, c'est sa maman. Mais viens, il ne faut pas écouter les gens. Parce que c'est ta fille. Batu baloba basala bakokabola bino te parce que linga mwana no palingaka yo soko bata molili bakoteli bino bataka bino tu basitindaka mwana na butu bakotake na nzoto tanga yaka na internet amakako barespect bango basekaka bazosepela kongole aza bongo pasi na mutu ya sepeli koemiliaka batu après bokozwa na bino kimia kimiko ya aza mwana yalingaka yo polingaka mwana na yo boyoka biyoka te ya bakongolais. Voilà, on a zaki prophétie à Didi Stone. Merci maman prophétesse. Aux assos na prophétie où est qui makambo hérité magoda. Pesa biso prophétie où eza ya magoda bimi déjà succès. Mounia sezo salama bien. Hérité watana bientôt là le 12 azana concert na Bilbao. Et yo prophétie à héritier zanine. Prophétie à héritier wata pendant nzembo aimbeli nzambe ndenge adoré Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé le ciel et terre na bolingo na ye atindelaki biso mwana na ye Jésus-Christ parce que Jésus-Christ atambolaki na terre oyo asalaki lisumu te. Donc esengaki mutu azala na sacrifice oyo Adam na Eva basalaki kobo na jardin d'Eden. Na Bible bakotie kobo batiaki kobo mpo tusala bamasika bakotia sexe te parce que Adam na Eve mwasi asalaki sexe na Satan ntango asisi kosala sexe na Satan ekosala na mobali yango lelo tokoma bo tomiyebaki toza mitakala parce que na jardin d'Eden tozalaki mpe mitakala mais tobanda koyeba te toza mitakala parce que na toliaka mbuma te. C'était ça. Ce qu'on héritier wata adoré Dieu tout-puissant. Bolanda nzembo héritier wata. Bolanda ba parole ukangi misu. Amuto masumu neti bino. Da lobi na vie bo juger mutu te. Po nzambe a juger yete tala ya zape pasteur tina ebite so ye mutu akomaki nzembo wana ou bien ndenge batekela te nzembo aimbeli Dieu tout-puissant nayebi komba titre nango te maembeli éternel adoré nayebi te nzembo asoka sombaki omaya tuka mutu akomaki nzembo wana
Azaki ben inspiré par Dieu Tout-Puissant. Azaki inspiré par. Oui, il y a de belles Parce que paroles. Binze Mwango ya héritier Wata. Nayebi te soko otiango na portable soki ezobeta nazoyemba nayebi oyemba yango nayebi yango. Parmi albums ebimi entre 2025 ou 2024 na de wana oyo ayembeli nzambe balati bacostume etu. Ok, voilà. Merci à Oneso Batalabiso. Merci à Bandeko Balingaka le goût du beau parce que zone est un peu au solo là. Au bas, on a 3 prophéties. Deuxième prophétie au PC héritier Watana. Troisième déjà au PC qui a Didiston. Et troisième Esaïa héritier. Deuxième Esaïa qui Didiston. Troisième héritier. Et quatrième Esaïa Nani. Quatrième Esaïa prophétie. Eza ndenge naremercie motu moko aidaki nga na ntango Paris mobimba ebwakaki nga esekaki ngai nakomaki na pasi nabongisaki mobali avi na nga oyo alingaka bala nga ntango akufaka. Maître 150 le dernier dinosaure. Il était garde-corps de Kofi Olomide. C'est l'oncle de Célo Scram. C'était mon mari. Bon, on n'était pas mariés, mais on vivait ensemble. Okay. Maître 150. Oui, quand il était mort, et Fali Poupa, il a donné l'argent à maman Jackie Watunda pour payer la salle, pour acheter à manger, pour panza matanga, pour to yambaki batu. To yambaki batu, donc faut balia, il faut ba mela. Siko fali mtasaki nyonso na matanga dépense. Message noko lancer pour na fali Poupa. Na lingina senge merci. Tala kaka apesi mbongo. Mama Jackie Atunda à l'époque na José Kongo bazwaki mbongo. O fali apesaki na yebaki montate na yebite na monaki enveloppe te. Mais ba mama ba s'organisaki très très bien, ba futi sal, ba sombi masanga biloko tuna ngani. Tala ka de mama la batimba. Na monaka le lendemain. Allô mabiala. Yaka na brochonga mama no Jackie Atunda na José Kongo toza yaka. Kapina kei na koti na France babimisa enveloppe moko bapesinga ngabini na oma Jackie abina dine mbongo etikalaki na mbongo Fali Poupa apesaki mpona matanga ya 150 donc mbongo etikali. Est-ce que basokola pour la culture africaine basokola? Oui, po tobalanaki te na église. Oui, tobotaki te tobalana epete tozalaki ka likangu tozalaki nde kovanda ndako moko kovivre. Awa na poto? Oui. On est na nini? Kovanda na département nini? Tozalaki na ndako na biso na Nière Gennevilliers. OK. Tout près des métros les courtiers. OK. Na nini? De 2005 à 2008. 3 ans. Franchement, ils ont moi banni belé. Et message nous relancer na ba Congolais au batala parce que oh le bezala qui prophétie tes allait quand même. Merci na so beza prophétie pour nous remercier. Oh to kota na 5e prophétie. Oh za nani? O ba pose message à nani? Bokechu, vie Bokechu. Oui. Nzamba la question ni pour na Bokechu. Kongo bongi? Yana mutu aliokela alingi Kongo lokola Bokechu aza te mawa eyakala mutu moko alinga Kongo eza Bokechu, c'est tout. Nzambe mutaakisho bongo? Oui. Oh Bokechu amona mutu mwa amona yango te. Fachi alingi Kongo te? Président alingi Kongo alingi ntindi ni bo aza président. Ebika mutu monde alinga Kongo. Yo linga Kongo te? Beaucoup. C'est beaucoup mi 4. Oui. Bon Rémi Bola linga Kongo te? Na ebete nani? OK. Bon, merci beaucoup na bandeko batali biso. Dernier message dans la population na peuple atalio et puis na ba obalinga ka. Obi comme maman Nadine Mabiala. La brésilienne. La brésilienne. La servante de Dieu. Pourquoi nous bien encore la brésilienne? Taille chirurgie esthétique. On le trouve toujours au Brésil. Je suis bio. J'ai fait aucune chirurgie esthétique. Je suis naturelle. Vous êtes bio? Oui. Ah. Vous avez une invitation pour mon bel et bon année à le show.
Ah ouais, tu es bien tant que prophétesse, pardon. Étudiante. Étudiante. Ah, J'ai fait l'étude des Bibles, j'ai fait témoin de Jéhovah pour devenir témoin de Jéhovah. Je vais commencer à prêcher partout au monde. Oui, comme des témoins de Jéhovah. Comme Jésus, quand il était sur terre, il prêchait porte à porte partout, dans les marchés partout. Je vais faire ça. Congolais. Oyo yebi. Yesuka yango yo eza mpona kuluna. Kozenga bakesio olingi mpona kuluna na Congo. Ok. Oui. Tokota kote kuluna. Oui. Bazabano yo bazaka pe na ba papa na ba mama na banda. Oui. Message nini yoza na bango pi prophétie nini oyo yo nzamba la kisio mpona ba kuluna mboke kobonga bakotika bubulu. Prophétie nini yoza na. Mpona kuluna kesila. Eza nzala esali bana ba rebellier. Nzala, il fait chaud au Congo avec les faim au ventre. Boyebi Congo bien. Eza nzala. Yango bakoma olia banyau na bambwa biloko na bandako na bango balia te. Kanda. Banyau wana yango nde basala kuluna. Bazolia mpo kozanga eloko ya kolia. So eloko ya kolia eza baolia nyau na mbwa te. Ok. Oui. Okay. Voilà, maman, merci Nayo, merci pour le message. Et tu as dit que papa ça n'en a quoi? Ex. Nsala, Manoka, Japon. Été. C'est quoi le voir? Ozo les lato, ozo prophétie, hein? Je voulais boire de l'eau, j'ai la gorge sèche. Oui. Ok, merci na bandeko nyonso bakotala biso. Mama aza na baprophétie ya mboka, aza na besoin mboka ebonga. E nalola nzambe ntango alakisi yo omoni makambo ebele batlakisi yo mpe avenir ya Congo te. Oui. Avenir ya Congo eza ndenge nini mpona balobeli yo nini mpona Congo? Avenir ya Congo, avenir ya Congo ezali problème eza wana. Eza problème mindele mutu azodirige makambo ya Congo. Donc chiku soki bolingi botosi mindele tovandi kimia. Soki bolingi ke ba Rwanda penza na babala mulenge soki bala mulenge babima po na Congo tozaki na tribu ba bana mulenge te. Mais komi bauti Rwanda ba Rwanda batie bango na makasi. Mais po babima il faut pepe Congola telema kokota tina Rwanda na capitale bazui aéroport. Bazui ba radio ba TV ba vandi penda na capitale. Mindele bakolela. Kagame akolela. Bakolinga négociation. Ba Congolais. Babima na capitale ya Rwanda bazonga. Le Congo koloba. Bobimisa. Baba Nyamulenge. Babima libanda Congo po baba Congolais te. Ozo comprendre. Batutu ba yebali baza ba Rwanda baza na ba minéraux kota ba demba. Soki ba diamant ba nini ba or tout tout nga na yebi yango te ba colbert ba mo ba yeba ba kuna ba Rwanda nga na yebi te. Nga atala ko elekara na télé. OK. Namuza agni. Ngai na mwana na botami le 24 avril 1978 donc 78. J'ai dans le 47 je crois peut-être si je me trompe pas. Ça t'a donné agni. Calculé non, j'ai dit 78, 78. Songa na zoko katoko edenga te. Batu bazotala bakocalcule na minicho. C'est mon voyage. Projet aux abana? Oui. Combien de bana? 2. 2? Oui. Non, pesa ba âge na bonte bazami bale Shadrach na Gabriel Mabiala. Bana bazo kombo na omoko? Oui. Bazo kombo papa te pa. Shadrach aza Mabiala Nziamu. Bon, Gabriel azui anga parce que c'est mon fils adoré. C'est mon fils préféré. Comment ça préféré? Je l'aime aussi, mais mon préféré c'est Gabriel. Et ça va bien na banda. Non, quand je le parle à Gabriel, je ne peux pas parler devant son frère, sinon il va faire la jalousie. Je suis maman, je sais ce que je dis. Mais mon fils, Shadrach, je l'aime comme je l'aime Gabriel, comme mon fils. Mais mon préféré, c'est Gabriel. Mais bah, moi, on a TV, so bah, on va tomber dans la vidéo. Bah, yebi maman le baka vérité. Je m'appelle pas.
Parce que Coco c'est ça sata lukuta. Na likome ma pécha gratuité. Voilà maman. On a presque na suka émission. Oui papa. Nino kolobela na bandeko batalio na bandaku balinga mama mabiala nino koyebisa bango ba mama Chateau je batala rayo za rapé na Chateau je les rappelle kuna nino koyebisa bango. Kambo te courage, force pour na bango, basi ya makasi. Ba femme forte. OK. C'est tout. Bisous pour na bango. Bisous. Bisous pour na papa te. Papa to buena kimnga mbong mi doit l'argent 1000 €. Je l'ai bergé nourri gratuit. Il m'a pas payé l'argent de nourriture qu'il a mangé. Je sais pas. C'est pas papa. Mon ex, il est bisexuel. Aussi longtemps, il est gigolo. Donc, je n'ai rien à dire. Comment on a livre? Non? Inspiration. Bima tu zaka sona komi kamoko tu na faute tangi moko ni fond les parenthèses yango. Ils ont un livre tu. Voilà, merci na bandeko sur la télévision to comme na suka émission na biso maman to sepeli na passage nous na kati ya émission na biso. Merci. S'il faut le bela ba maman o ya poto. Message ni koza na ko la ba maman o ba boti na ba maman o bazana ba mibali na bandako na ba o pe ba papa ba kima bango na bandako ko esa ba message. Le seul message na ko esa ba maman Paris ba femme forte. Oui, bisous na bino. Tango yebi ke okutani na mundonga limoko alingi yo yebi esika uti te oyebi ete bozozwa engagement moko fo tuna question 3 ou 4 questions tuni ye olingi nga quelle relation olingi tosala nga na yo ala politique ya loba relation ni alingi pa na yo soit oyebi so alingi na bala yo tout de suite wana ou soit tout de suite wana te nalingi tozala copain et copine ou soit boyokana bokutanaka rare aye apio mbongo bosilani po bato basala yango baza baza toyokaka soni te otie ye wana otuni quelle relation parce que soki otuni biloko wana te olandika bote ya moto ozo wana okosambrie otuni makambo nyonso nalobi wana te okoti na bolingo malembe bolingo ekoti ta bolingo ekota te perde omona akomeli gigolo alibimisi fasi gigolo akomosengo bamonta akobota sikombo soki oza na bamoya akomosengo ba 2000 ba 4000 ça dépend po mbasi mosu apira ti ba 10000 baza ba 20000 $ baza basomi mbeli ba voiture neti ngabo eshera bien na miyebi po mutu fo miyeba nga pia mbali mbongo te la plupart ba gigolo babimala nga baya po bayiba étoile na nga baya po baboma nga yo bafi nyonso balinga nga te bakasa lokwana na kisi ya mibali oke no bayaka nde kobundisa nga baboma nga bayiba étoile na nga po bapianga mpe rien du tout quand même bagigolo wana bakenda koshina esu basi mosusu bapesa bango ba 6000 €, ba 10 000 €. C'est bizarre nga kutu nsala manoka na héberger pa na nga une année manger asukola na ndako na nga panda une année asaleli courant na nga nafutaka asaleli mai na nga nafutaka logement na nga nafutaka alali ko tout ça gratuit zoto na nga gratuit non bisengo gratuit ayokaki bien apena okaki bien wana tochapa mais biloko aliaki femme kame bakilo banzombo bikilo nzombo na kisio toteka ngo c'est 35 € le kilo c'est cher à Château Rouge calculer banzombo ale panda une année c'est koseka te po bino bwa mitema mabe ba congolais bwa mitema mabe fumbwa biloko Congo c'est trop cher bio eza pati te koseka te eza loso te pati te oyebi koza gigolo zo kotia balwa moko pesaka mbongo tolingi lix olia bio biloko Congo biloko ane utaka Congo c'est cher olesa mutu panda inene biloko eutaka Congo vous blaguez quoi nga bebe nga lesbien te bana bota mwa ninga mwasi ayebi nzoto na nga te peti na kokufa nazaki lesbien nayebi yango te pe na kotika mosala yango te nakufa ta pauvre pe langa te pe na calcula yango te po na bebe chéri likolo nango na sala partout c'était depuis na botama
pena kotikala kosala yango te nga nalalaka nde na mobali nga mwasi c'est tout mais zoba suko na bimi na yo alemba te maboko ta fier omona pela bisexuel ya so ya nyinyo ya gigolo boniko yo bisexuel gigolo okofuta mbinzo okolingaka 3 pièces oyebi mbinzo nzombo batie na kati mayebo pesiva soki mpe okuti na lambi to bado betanga wana yo na bako omela ba champagne na basi wana boy no rido ndako oselu ki esclavagisme vous blaguez ou quoi na ebisi lilobi magoda o wata yemba ofele zuana poto ka bisu to ki elengiso mibale biloko nango oliaki courant nango salelaki panda inane na futa mai nango salelaki ko suba na toilette nango benda ba mai panda inane gratuitement nga futa nango te tu blagues ou quoi o ma nga bleda on m'a dit au Bundé à Château Rouge. Ce n'est qu'au commencement. Oui, avant d'être baptisé. Je ne suis pas baptisé. Je n'ai même pas encore commencé. Dans le Bible, étudiante. Dans les étudiantes, on fait les titres de Bible. On a des Genèse, Apocalypse. N'est-ce que tout près de ça? Bah, Péki Sanga, bah, témoin de voix. Oui, tu calculeras tout en Zambie. Tu calcules. Moi, tu m'as ramené sur la scène. Jérusalem, c'est quoi? Tu parles de quoi? D'Israël? Jérusalem, Israël? Tu veux savoir du quoi? Des mires de la lamentation, quoi? Ouais, parle-nous un peu de ça. Tu vois, tu parles d'Israël? Tu veux qu'on parle d'Israël, peuple israélite, les descendants de Jésus-Christ? Ok, c'est très bien. C'est bon. Tu veux savoir quoi pour les Israélites, pour les peuples et descendants de Jésus? Pose-moi question. Pourquoi Israël? Pourquoi va protéger la terre? Peuple d'Israël, baza descendant ba na prophète Abraham. Descendant Abraham. Abraham a bâti Jacob. Jacob a bimisi Joseph. Joseph Obateka qui n'a bandiko nae pour ça qui nettoie très puissant. Joseph a comment qui roi en Égypte. Voilà maman. Tokanga boye lelo tozoa mikolo ya expliquer biso na Bible tout. Problème c'est na yebi connaissance na yebi natangiza na mtu. Merci beaucoup tout mon éclaircissement. Merci à bandeko tout batali biso pesa mbote na ba obalingaka yo na bana na famille ba otala émission na. Na petit mbote na camarade nanga Chuchuluambo na nous mon c'est vibration vient nanga ya motema Guy Gérald. C'est qui? Voilà, merci mesdames et messieurs, merci, nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci Nabaoni Sobatali Biso que cette émission et surtout vous partagez massivement. Que l'amour de Christ règne en vous. Bye bye.